Voilà les amis, voilà. Émission na biso ya lelo, na dimanche ya lelo, dimanche ya Pâques. Mbote na bino nyonso. Mbote na bino nyonso les amis, mbote na bino nyonso. Bienvenue na émission na bino ya chaîne na bino ya Lingala Mania Infonet. Voilà. Maman la présidente, femme forte, siko c'est bon, nazo mona siko. Connexion esalaki mobulu, siko connexion ezongi, nazo mona siko. Voilà. Kalate nazako invité yo pona to solo là. Joyeux Pâques, bonne fête les amis. Joyeux Pâques, bonne fête. Voilà, chaîne Nabino Lingala Mania Infonet. Chaîne Oyazali ya Lingala Phone, ya francophone. Pona tozali pe na ba abonné na biso na chaîne na biso ya YouTube. Chaîne na biso ya YouTube, tozali pe na ba abonné na biso bazali ba West Africain, ba o ba s'intéressa na culture na biso Lingala Phone, tozali pe na ba abonné na biso ba Malien. D'ailleurs, je vais tindre un message. Bah, comme un message que mon frère, nous aime beaucoup votre culture, Lingala Phone, votre musique, votre nourriture. En tout cas, bah, Ivoirien, bah, allez abonner la chaîne Nabiso ya YouTube, Lingala Mania Infonet. Yangoan, vous allez pour promouvoir l'excellence. Pour bongisa bizaleli. Pour soigner l'image de la culture nabiso africaine et puis précisément Lingala Phone. Voilà. Bonne fête de Pâques à tous. Soyez tous les bienvenus. Soyez tous les bienvenus. Voilà, soyez tous les bienvenus. Le autre Yambelabino, la présidente de l'association Femmes Fortes de Basel. Voilà. Alors, bande ko bela tout na ngai, mais mon frère nengani obenga ngo Lingala Mania na ibisaye na bi mon frère moni biso tona culture Lingala Phone. Alors, Lingala ezali une des meilleures langues de l'Afrique à part Swahili. Voilà. Yango wana pona ko promouvoir Lingala langue africaine ezoloba mokili mobimba na mindele ba koma lobango. Même français a comment le bango yango toza fier nango. C'est pourquoi mania, monsieur alobaka mania, Lingala mania. Parce que mania est outil na français. Yango to sangi sango dont na sorti ya frangala, de français na Lingala. Alors, Lingala, langue africaine la plus parlée au monde. Mania parce que mania lingo lobake et loko oyo zali ko loba mamokili mobimba oyo batu bakomi ko s'intéresser nango oyo zoko panzala mokili mobimba yanga to bengi yango mania Lingala mania voilà. Alors sikoyo émission na bino ya plus 41 Facebook live. Tout ça pour inviter la présidente de l'association Femmes Fortes de Basel. Tolukaye to invité. Voilà, c'est bon. C'est parti. Voilà. C'est parti. To bengisie siko te invité yawa. Voilà, t'es invité. Alors, tout bien ça y est, awa. Voilà, la présidente de l'association Femmes Fortes de Basel. Nous allons l'inviter. Tout bien ça y est, sikoyo. Voilà, Tolukaye Sikazali. Tolukaye Sikazali, voilà, femme forte, la présidente, femme forte, voilà,
Elle est où? Voilà, elle est déjà là. Voilà. Alors, Toluka Sikoyo, la présidente femme forte de Basel. Voilà, maman, tu es invité aussi, on se connecter. On se connecter. On se connecter. Voilà, elle est où? Maman la présidente, t'es où? T'es là, voilà. Yeah. T'es invité. Bonjour, maman Lili Mayamba. Bonjour, bonjour. Alors, les femmes fortes. Les femmes fortes. Voilà, elle est en ligne. Voilà, elle est en ligne. Ok. Ok, nous allons l'inviter maintenant. Elle est en ligne, elle est en ligne, elle est en ligne. Les femmes fortes. Lelo ekoyinda lelo awa. Donc, toko déboulonner lelo va faire. Toko déboulonner va faire. Ajouter. Voilà, elle est déjà ajoutée. Aucune réponse. Aucune réponse. Pourquoi aucune réponse? Pourquoi aucune réponse? Pourquoi aucune réponse? Ah, ozomonate. Ota kozala ya pas longtemps. Namonaki yo Mexico yo oti kobunga susu. Meka kokanga ozonga. Meka okite Facebook apo zongi. Okite Facebook après ozongi susu api nako réinviter au susu. Voilà. Après nako réinviter au susu. Meka kokanga après ozongi susu. Après nako réinviter. Mon internet où ils ont cap. Voilà, c'est que on a réinvité, ajouté. Alors, non, tu comprends aussi quoi. Voilà, Namoni Osiko, c'est bon, na invité. Voilà, na invité Osiko, c'est bon. Connexion qui top. Connexion. Mbote, ma soeur Espérance à Samu, qui est c'est? Mbote, ma soeur Espérance à Samu, qui est c'est? Mbote Amini. Voilà, Mbote Amini, voilà. Voilà. Comme ça, avant tout banda, nous avons un message moro de la Genevoise, Madame Joanna Angolana. Madame Joanna Angolana a eu qu'on perdre l'un de ses frères. Nous avons lancé, en tout cas, nous avons présenté nos sincères condoléances, ma sœur Joanna Angolana. Nous sommes de tout cœur avec vous, avec toute la famille. Que l'esprit de consolation de Dieu ait visité Dino. Que l'esprit qui console, et puis ça va kimia na mitema. Et puis ça va kimia na mitema.
Esprit de Dieu, que ça qui m'a dans mon thème et accompagner Libota Mobimba. En tout cas, nous sommes de tout cœur avec vous. Nos sincères condoléances, Maman Joanna Angolana de Genève. Nous avons perdre l'un de tes cousins, en tout cas, sincères condoléances. Nos sincères condoléances. Maman Joanna Angolana. Voilà. Ok. Bonjour. Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour, bonjour. C'est bon, Zoyo Kanga bien? Oui, nous sommes très bien. Et bonjour, Kangaï. Voilà, donc bien. On a diminué nous musique dans le cadre de Pâques. Nous avons commémoré résurrection il y a moi Nzambe Yesu Masia, c'est la Pâques. Bonne Pâques, ma soeur. Bonne Pâques. Merci beaucoup. Pareillement, Simon. Boni Okuna. Ça va bien, ma soeur. Merci beaucoup. Ça va bien, ça va bien. OK. Soyez la bienvenue. Désolé pour la connexion. Nazo comprendre te banda un moment connexion ça qui moi mon boulot mais na bundani ça va. OK, connexion mbilinga la moni hein. Grave. Mais au nom de Jésus, au nom de Jésus, donc, voilà, vous serez combattus, mais pas abattus. Amen, amen. Voilà, ok. Exactement, exactement. En tout cas, maman la présidente de l'association Femmes Fortes de Basel. En tout cas, na chaîne Nabiso ya Lingala Mania Infonet, chaîne Nabiso YouTube. Oui. Et puis na site internet Nabiso Lingala Mania-info.net. Et puis na ba page Nabiso Facebook. Et puis na kati ya émission Nabiso ya plus 41 Facebook Live. En tout cas, c'est moi mingi to yambi yo maman. C'est moi mingi. Merci vraiment. Merci Naza Honoré, voilà. Merci vraiment. Ok. Avant de banda, est-ce que vous avez un mot ou dresser mot de bienvenue pour notre banda maso na biso par rapport à entourage na yo et puis un mot pour na ba abonné na biso? Oui, en tout cas, tout d'abord, na remercier yo, mon frère. Nandeng, on invité na émission na yo. Et puis, les lopé toza dimanche Pâques. Donc, joyeuse Pâques na batunyo so bazolanda biso. Joyeuse Pâques encore na yo moko, mon frère. Joyeuse Pâques na famille nanga mobimba ka bo s'abonner na Lingala Mania. Sims Delphilo, c'est un frère. Donc, Azande comment asolara bien, vous s'abonner na chaîne nae massivement. Au passant un message moko ya malamu, ndeti ngai na moni keno tozali na message ya malamu par rapport à ba femme forte. Yangwana na tosololaki to pona journée ya lelo ekokisama. Donc, pas moni kazala moi message na ya kopesa po mokile yoka. En tout cas, site na biso yango yo Lingala Mania eza na pona biso. Donc, c'est un peu ça. Bon dimanche à tout le monde et joyeuse Pâques. Ok, merci maman. Salutations, salut les femmes branchées. Mokili bazolanda biso awa tozali na mama Lili Mayamba bazolanda nos frères Kalou Champutumani bazolanda. Ok, maman. Ndenge oza wana toyambi yo en qualité ya présidente de l'association Femmes Fortes. Est-ce que oui. Association yango idée wana euta wapi? Avant déjà de répondre idée wana euta wapi? Kombo na yo complet o abengela yo eza nini? Ah, ok. D'accord, je me présente. Ngai kombo nanga vraiment Hilda, Naomi Hilda Mawete Nginamao. Donc voilà, Yangoka Nakoloba, femme de monsieur Lola Nginamao. Donc voilà, Navanda Kanabal. Donc c'est un peu ça.
Ok. Olobi, kombo na yo Naomi Hilda. Est-ce que Voilà. mingi mabenga yo Naomi ou bien mabenga yo Hilda? Le 2. Eza vraiment Les na le deux. 2. Eza na bato babenganga na Hilda, eza na bato babengaka nga na Naomi. Eza pe na bato mingi bayebeli ngai na surnom na ngai la belle angolaise. Donc voilà, nyonso naka ngai. Ah, donc Hilda, on a yo kaka Hilda, la belle angolaise, nezaka yo. Voilà, si, ezala ngai. En personne, vraiment, en chair et en os, ezala ngai. Ah bon, en tout cas, nous vraiment, on est honorés, hein, on est honorés aujourd'hui, hein. On est Vraiment. honorés aujourd'hui. Mais Sikoyo, pourquoi Hilda, la belle angolaise? Pourquoi? Bon, comme toute chose, à un début, surnom mingi, so ipe otali na bemission mingo salaka, et banda kaka ndeti blague. Vraiment, pour nous aller un peu bref, na explication nango, grande sœur nanga propre, muta surnommant nga bongo, grande sœur nanga Nzuzi Edo Chana Fribourg, des ala kaka moni leki na ye, moi bien kaka, des ala kaka, ah, yo penza la belle angolaise. Bon, angolaise, ça par rapport à la nationalité na biso. Et puis, bon, na moi beauté, hein? Na moi beauté, car on zamba pesa, moi ndambu kaka. Et belete, ndambu ka wana bi bon, la belle angolaise. Ah, en tout cas, la CP là, nango. La CP là, nango, bien, tiens, ça colle bien, la bien, ok. Et puis, comme il peut ka benga ma papa pa approuvant et puis dans des petits cas là. Donc c'est bandaki ka vraiment atali amoni apakolinga yango na sepela nango et petit cas là. Ah, d'accord, d'accord. Mais il s'agit la deuxième personne, on a la deuxième femme, la belle angolaise, hein, parce que la belle angolaise, moko sumusu, na côté na bino te, mais na côté à Suisse, awa na Suisse, français, na côté à Suisse romande. Nayoka pe appel angolaise mo pas à la côté. Est-ce que ça yo pe so yo kango? Bon, en tout cas, nalinga kozala honnête, nauti oyo kango à peine, c'est vrai. Nauti oyo kango à peine, mais comme on dit, chacun est libre ya opé sa surnom na yo alingi. Et tout le monde a peu, bah surnom c'est des na batebele, chacun est libre. Ndeti, en ce qui me concerne, bah oh bah yebi bah yebi. Confrère na yo l'essentiel que je salue en passant, on est dans les bons. Abanda ko dédicacer ngai tongo. Et donc tongo penza tongo. Do yebi. Donc voilà. Donc après chacun libre, chacun est libre ya couper sa surnom na ye. Et na ndenga mabete na landa mutu te. Na lobi pete ke balandi ngai pas de polémique. Donc ezaka que non, on a pas surnommant ngai yango et puis na sepela nango na pesango batu balança tongo. Donc c'est un peu ça. Ok. Bon, la belle angolaise na musuzu. Eh bien, c'est mon aïe. Naebi, honnêtement, nazaka vraiment tekeli naebi na temps nazoyoka bazo ndezala kaka tsapeleli mutu temps pe wana naebi. Donc voilà. Est-ce que zali on a yebi comme on est Oluka polémique. Ah, te, ok. N'est-ce parce que on a yebi, tant sur la paix, oyopo yebi, mais tant sur fait troisième passe à la peut-être, on ne sait jamais, hein. Voilà. Ezala nango, omoni ba bangolaise toza ebele. O pe bazana ba mo ba beauté na bango mikende ti yanga ya mukie wana toza pe ebele. Donc chacune aza libre abi que non, nga naza ndeti naza toza na sœur mo pona na Genève, hein. Naza na Genève, to na sœur mo azala kawa. Na yoka babengaka ye la belle de Genève. Moni, donc c'est un peu ça. Ezana mutu alingi akoma bongo par rapport pe ndenga zalelaka. Voilà. Donc, et puis, à Foulani et Tikalipe. Après, ce que nous ne pas bimé, bien, on a peine à boyer. Ils ont engagé Kaï. Donc, les amours, donc, c'est un peu ça. C'est bien, c'est bien. Ok, merci pour la réponse, Nayo. Merci. Ok. Alors, Vraiment. Maman Hilda, la belle angolaise, Naomi, pourquoi
Oui. Les femmes fortes, et puis depuis quand le banda, on a vu les femmes fortes. Le banda quand, et puis pourquoi Congo? Femme forte, parcours nango, eza penza mwa mulai, mais lokola naza wana mpona yango, nameka ko expliquer. Alors, tout d'abord, ebandaka nayaka soirée moko na Fribourg, soirée à Fribourg, hein? Voilà. Namonaka déroulement, unité, nasepela nango. Naya na ndaku nasola na papa, nasepeli na idée yo, ya kosala moi quelque chose, moi groupe na balle, de temps en temps tosanganaka. Mais nazoka vraiment courage ya kosolite bato te, na tika. Après, naye koya lisusu soirée, il y a ba femme actuelle que je salue aussi en pensant. Basalaka soirée moko boye, tozaka comme invité. Esepelisa ngai. Tant qu'on a moni bango bazali pe ba jeune, basi kitoko, ngabi cette fois-ci c'est la bonne. Nayaka Genève ngabi dès mon retour à Bâle, en tout cas na sollicité ba fille auto sololaka bien, on a peu que baza pe esprit pe ouvert, on a to sala quelque chose. Par là, ndenge ezalaka kaka naye kobenga baninga, nabengi baninga tosololi, bamonaki vraiment itango ezalaki très bien. Nabi écoute, tala idée eza boye, nalingi tosala groupe, tosungana a na Suisse, tosalisa mpe baoyo bazangi na Afrique, na Congo, na Angola. Et puis voilà, donc toza penza soudé mpona bapoto, tozala bafamille baza misika, tozala vraiment soudé. En tout cas, baninga basepelaka. Basepela na idée, bamisusu babaki non, biso tokoka te po association ezala mo ba problème, mais bao bazaki vraiment large, acceptaki, après na nde todemaraki. Donc l'idée c'était de na lobby, c'était eza eloko moko, pardon, nazalaka nango, mais na bandai kozanga bapui. Sikoyo ntango namoni moi deux exemples na citeli wana et encouragea inga lisusu vraiment davantage mpona nasala yango. Na aneni toza en 2019, donc tokokisa 2 ans na le 2 mai, donc toloba 2017. 2017, ouais. Ok. 2017, voilà. D'accord. Biso, avant to yamba yo, to salaki moi enquête na biso, kaka ndenge ezalaka, moni, songo zo invité, et puis fais-moi enquête, koyeba ye, et puis pona koyeba makamini to kosolana ye. Ba information au qui comme si vous créez vers le mois d'avril 2017, c'est ça? Avril 2017, date on appelle si eza date vraiment que non to bandi. Vous avez raison. Donc dans le bâton on a bien qui ba master, ba qui na ndaku, vous avez qui na avril. Monito bouclé, après na mai to démarrer. Donc c'était vraiment ça. Ok. Si vous avez master o benga ki kuna ya place au banda na Basel. O benga na no banani. O benga ki liboso, ça ki banani. Oui. Alors, tant on a eu idée, na benga ki Dada Beli, bisou, ye secrétaire na biso, Dada Beli. Na benga ki Dada Beli, na eko benga Nicole Toussevo, yazali caissière na biso, to benga kaye Maboko Bank. Nicole Toussevo, gros bisous. Et puis na eko benga Odile Yama, yazali vice-président, gros bisous Odile Yama. Donc, tout le baqueur, na bandana nous kobenga 3 personnes wana. Nanga mo esalaki 4e, nde to démarraki groupe. Après, la moussou baye ko s'ajouter après. Donc, c'est un peu ça. D'accord. C'est quoi, on va s'ajouter après. Banane. Ndeti bon, na recité ba o ba kitete, na recité ka ba o bazana biso. Tozana Niclette Tete, donc Nicle d'or, un gros bisou. Et puis tozana Flora, Raflo na Zurich, ba gros bisou na o. Donc, c'est ça. Donc, Flora, Raflo de Zurich, il faut s'ajouter na biso, na Niclette Tete, donc Nicle d'or, on est mouillé pour rejoindre biso, donc comme une des chiffres, il y a 6. Il y a 6. Ok. Il y a 6 personnes. Si quoi, pour la ligne, choix, on a les femmes fortes, bah, comme ça, on est belé. Vous rappelez, on a neti, on a combo neti, les femmes d'Afrique,
les femmes africaines, les femmes fortes pour la niveau boza makasi côté ko swana ya ngwana bendeni. Non, tant tozwi idée nga avant bamaster baya na ndako natunaki idée epai ya molongai na ngai komanda Lola nabi avant baninga baya ngai lokola naza fondatrice naza déjà na mwa idée après toutefois na rotuna bango soki baza na idée comme ça tobalancer mais naza mpe na idée quoi nabi mais nalingi napesa eloko moko esalaki toza basi toza capable toza basi toza ndongo eloko moko ya capacité quoi ayebisi ngabi neti bokasi ya basi abi lokola toza na Europe luka otiango terme moko ya français mpo bamindele mpe bacomprendre yango facilement un jour so bokomi mpe na baniveau wana wana bi ndeti sikoyo kasi bokasi ya bomwasi sikoyo tokosala yango ndeti ndeni en tout cas apesa ngai idée mbala moko apesi ngai idée abi bafemme forte ngabi ok ngabi bon ça va nga na approuvé yango alors nakomema yango epa baninga po tosala balance ntango na propose bango abi écoute biso mpenza nde toyaki awa toyebi kaka yo en tant que fondatrice oya déjà na kombo donc toza na kombo te po mosu abaki bamama abazela bino omoni toza yango kaka trop simple alors c'est mieux to garder femme forte donc c'est un peu ça idée eutaki plus epai ya papa apesaki ngai proposition na ndenge mpe bana membre bavalidaki yango donc elakisi donc basi makasi ya nzoto te elakisi que nous sommes capables omoni baloba basi batongaka te mwasi azelaka mobali apesa ye mwasi azalaka na nsima mobali biso bino toza capable ya kosunga toza capable ya kosunga ya kosala baévénement toza capable ya kovivre ensemble toza capable ya kosurmonter baproblème donc yango tobi ke toza bafemme forte. Ok, donc ça veut dire dans la monnaie qui femme forte la kanisa qui est qui forte yango donc ça veut dire que bazana ba pomba na kati wana donc ba maître baza bendengene donc donc en tout cas merci pour l'explication yo to comprendre pour donc ba femme o bazali nzunzu bala kasa kasa c'est ça voilà c'est ça o baza capable penza toza te ke wana na nini kasi kanga kota donc azali nzunzu te moi pas kota ezate. Non, nzunzu kaka te. Donc biso mutu azalinga kota toloba yango toujours ata sikoyo akomeli yo kaka aza penza la bienvenue. Donc eza kaka ke tolobaka bakalite na biso tolinga mutu amikitisaka tolinga mutu aza na esprit d'équipe tolinga mutu oyo aza na bolingo omoni parce que nga nazanga dada aza dada Nicole aza Nicole Niklete aza Niklete Raflo aza Raflo Odile mpe aza Odile mais biso nyonso tomikitisaka mpo tosala boye omoni kidanze na biso soki nga nani nga soki nani one chez biso na groupe toza biso nyonso bomoko na ligne moko malgré naza présidente mais toza biso na ligne moko nga naza présidente mpona epesa figure ya guide omoni mpo toko dirige biso nyonso te esala désordre mais na makambo nyonso toza ligne moko sikoyo peut-être mutu moko akoya alingi nga boye te biso olingaka mpenza motango ye ozwi personnalité na yo otiki yango mpa na bino na bafemme forte okomi ndenge moko après respect ezalaka par rapport ya barole tojoue neti nga barespectanga makasi babenganga utuka mingi mama nga abengaka bango mwana natumbola bango abi ma fille maman chérie respect na biso eza plus bongo moto akomba mbongo torespecte ye mutu aza question to respecter ye mais kati na biso bango bayebi ke oyo aza yaya oyo aza leki donc c'est un peu ça. D'accord. Alors sikoyo ndenge eza wana ozali la présidente pour la présidente ça fait 2 ans ça fait 2 ans déjà jour pour jour bo créer qui association na bino ozali présidente sikoyo ba membre mususu tokaki otokolobake dada za secrétaire et puis Raflo moi na Zurich Love Flora azali wana nano lobby te so azali rôle ni na joua yaza muta protocole dada za secrétaire bo ba misusu baza banani rôle ni bazo jouer ba misusu Nicole aza trésorière Odile aza vice-présidente
Raflo na Niclette baza bata protocole. Et puis Raflo en même temps, il moutazara plus en tête dans l'événement. D'accord. Choix o ya barole bo sala ya ndenge nini bo pona ya ndenge nini laki vote ou bien kaka ezala ka bongo bon te dit que la fondatrice maîtresse ali yo ya la présidente so ko sala choix ya ba secrétaire ko sala choix ya caissière ko sala choix ya vice ko sala ya ndenge nini. En tout cas, pour dire vrai, tout ça la vote te. Ngai lokola mutu makambo mingi ezali na maboko na ngai. Nga pa mu nasala ba choix. Bon musu eza kaka ba instinct ya bo mutu kaka nde na moni. Bon na déjà ndeti na Nicole ye ada ya maboko banque penza ya privé. Yaza da ya maboko banque ya privé ba système de tout ça là ka. Donc yana mona ki aza mieux placé pour gérer caisse. Après, d'ailleurs, mon dada, par rapport à Kandé Naebelaka ye, azaka moi, courageuse, habillée secrétaire, soit au coach nanga et puis ça bien. Moi, dada sala boye, dada monde comment boye, pour le but de sala boye, à sala en bien. Donc, avant tout ça, la groupe, na mona déjà ndeni nazalaka. Après, oabande kolandelanga, oalandelanga, ils appellent na mona qui est sagesse na ye, aza calme. La billet sur une activité pembe n'a pas la vice-présidente, ensemble tout travailler bien. Après le quoi déjà va poster dans ma case aí déjà ils ont maki ba obayaki de y a tout ça dans le protocole. Et puis D'accord, nous merci, merci. très bien. Ok, soyez les bienvenus. Oh, maman Solange La Grâce, Rolanda Bisso. Voilà, voilà, voilà. Ok, bon partager, bon chamisapi, bon tontos. Ko cité combo à tebeno bigara, bon tontos. Voilà, bon chamisapi, bon chamitema comme ça. Émission et panzaleta mamokili mobimba. Voilà. Merci pour la réponse na yo maman Sikoyo. Namboka bino bovanda les femmes fortes de Basel. Est-ce que ça dit de Basel ou de Suisse? Les femmes fortes, elles allaient des Suisses. Faut déjà, t'as la Raflo, Azar Ziricoise. Donc, les femmes fortes, elles allaient des Suisses. Siège, nango, ils ont la balle, mais femmes fortes, elles allaient des Suisses. D'accord. Si vous avez un membre de par où tu Zurich, il Raflo, à Zurich, est-ce que vous avez une limite? Parce que vous allez à côté à Suisse, alémanique. Est-ce que vous avez une limite? Est-ce que bernoise, zurichoise, à Roya, ça n'est pas à distance? Est-ce que vous avez accepté que membre à canton Moussous? Tu acceptes toloba Suisse mobimba na ba frontalier na biso. Ndeti biso lokwa to na point toza na frontière na Saint-Louis, toloba même bata Saint-Louis, toza na frontière na Allemagne, ville pembe na bosani kombo nango, oyo Allemagne, bango pe toloba ki baza peza na droit Suisse mobimba na ba frontalier na biso ya secteur one. Donc c'est un peu ça. D'accord. Ok, d'accord. Sikoyo, est-ce que na côté ba autorité en mboka bovanda, vous avez déjà reconnu, vous avez un statut na bino déjà na règlement d'ordre intérieur, et ça déjà côté administratif. Et ça en cours, tokoti saki. Tolingaka tosala 1 an, tolinga tosala 1 an pour te ba commencer à obtenir. Tant tout le monde vraiment que nous tokomi na 2 pieds sur terre, nde wana siko tokoti sa mikanda. Ezwaka moi temps, moi mamba mike sous mais tokoti déjà. Ok. Est-ce que ba objectif na bino za nini? Est-ce que objectif na bino za ka bokuta na ba week-end? Boliaka ba semoule na bino na ba kwanga na ba ntaba ou bien ba objectif monsieur eza? Non. Même pas. Ba femme forte en dehors ya rolia semoule tabande lobby to procéder à ba réunion. Donc toza na réunion 1 fois par mois. Tokutanaka po tolobela makambo ezali ya déroulement ya groupe na biso. Après ce ici de lire quelque chose en famille. Donc c'est un peu ça. Ba projet na biso eza plus basé na batu nyonso baza défavorisé. Donc but na biso yango wana tobaki tosangana mpona intérêt na biso moko, mais lokola toza ebele to edaka bao baza na pasi na Afrique nde nalobaki Congo na Angola.
Donc, tu travailles, tu banda fait déjà, action na biso, na ba orphelino eza na Congo, tout ça là vraiment pour na bango, ba veuve, et puis, awa ezala plus au mona, moutaza ya matanga, ba femme forte ba okende, et puis ba même pas no enveloppe na bango pour la participation. Donc, tu comment plus que procéder penza bongo. Et puis, biso moko pe, ceux qui parents ou frères abeli ozana moi kokoso en tout cas qu'est-ce que au bimisa et puis si pour na ko aider donc monique en dehors il y a ces moules na tabando lobby tout ça m'envoie bien. Ok. Sikoyo ndenge ezana ba action obino bozo sala donc ezali par rapport à les personnes défavorisées, les personnes dans les besoins. Donc dans les besoins, Voilà. la Suisse et puis na Afrique, c'est ça hein? Afrique. Mingi Afrique parce que dès que tu as eu na poto awa ba vie na biso eza nango ça va. Siko to mona na ba YouTube ba orphelin nde bazo souffrir ba maman nde bazo souffrir ba jeune mère ba okanga na bopito po baza na mbongo okuta bopita ba soin na bango te. Donc biso sikoyo tozaka wana tomoni tozwi contact totindi moi quelque chose de temps en temps pe tokangi bilamba topesi mo ba accessoire biloko ya classe tokangi carton totindi. Donc ba action na biso eza plus bongo. Est-ce que pendant ces 2 ans-là, combien d'actions si vous salez déjà en Afrique et puis dans Mboka Nini? En tout cas, tosali mwa mingi na Congo. Tosali mwa mingi penza na Congo baction tozana na orphelinat moko tosokipa nango mingi les cris des enfants les autres sera ba pause na éviter pourquoi ba connexion ngo toi na orphelinat mo boito et dans mingi les cris des enfants kuna penza nde mutema na biso etuta mwa mingi en tout cas baction mingi totinda kuna. Et puis de temps en temps, tu luka quand même peto kabola na mutuka ko tomoni to kota na YouTube nga kota na bia tala na mona iboy numéro na ngo yango yo secrétaire zombo na caisse otinda kuna po na moni mona mo kuna za bien te na moni maman mo bo kuna zo senga za bien te tout ça là. Mais un jour so nzamba pardon un jour so nzamba sungi biso to kosala pe siège na biso mo penza na Congo pona to zwa pe bano baza éparpillé to loger bango mais malembe et pour l'instant tozo aider ba autre basali. Ok, d'accord. Donc sikoyo bino ba ressources na bino mbongo oyo bosalaka ba action wana est-ce que utaka na ba cotisation ou bien bozwaka pe ba don eutaka libanda mpona kosunga bino? En tout cas ezaka na ba cotisation mais de temps en temps toza na batu na milieu na biso kaka baeda biso ndeti vraiment mpona koremercier lokwa pina mpenza caméra eza mabe te koremercier mama Godé présidente ya bomoko sa soutena biso merci. Et puis maman Lili Mayamba azali belle sœur nanga sa soutena biso donc voilà bango mpenza mona kopesa ba merci. Et après ça ils ont vraiment ba cotisation na biso moko donc cotisation chaque mois si vous avez besoin de faire quelque chose pour retirer tout ce qui est bon. D'accord. Soki nti bolingi don lisungi moko boye uta libanda bosala ndenge nini mpona bato bayeba? tosala ba vidéo ouais tosala vidéo que soza beso ça penze eloko ndeti dernièrement tozali na besoin osala carton ndenge ezalaka kaka mo makoki ezalaki mingi te baaccessoire mpe ezalaki vraiment te. Alors tosalaki appel nde yango wana 2 personnes on a cité leo baedai biso après biso mo mpe tozwi babiloko mosusu ya bana totie misu tosombi badentifrice babrosse baaccessoire basavon bapate baketchup tosangisi kaka totindi donc ndeti mpe boye kala mingi te tokosala mpe mosusu. D'accord. Ba cotisation na bino bopesaka par mois, c'est ça hein? Oui, voilà. Ok. Donc ça veut dire que Maboko Bank
abomba ngo na ndako na sa kuse na sa mbetu ou bien ekotaka mpe na compte moko ya banque ou poste. En tout cas, Maboko Bank, Nicole Toussevo, Maboko Bank, j'espère Hollanda, Nicole Toussevo. Pour Mabango Nyonso, après Zakayu. Donc voilà. Non, abomba on a ça pour pour, voilà ma bête. Voilà ma bête côté. Non, elle a compte. D'accord. Donc, bon, la compte, il y a les femmes fortes de Suisse. Pour la compte, na biso, pour na obomba mbongo. Ce qui m'a connexion bandé. Si vous avez besoin de aider biso, à contacter biso après, à sali geste. D'accord. So penza batuti motema na yo, sali pe geste. Et qui peut être. Ok. Ça va bien, ça va bien. Si on est dans le monde, on a un groupe mususu, activité, soirée, demande don. Vous si vous avez déjà ou bien vous avez envisagé vos salons? Jusqu'à présent, depuis ton banda groupe, to salaka barbecue mo kaka pona kolakisa na base qu'on est là, on existe. Et depuis là, on a un événement, un événement juste pour passer du temps. On a ma famille na balle, mais sortie officielle na biso et aux l'année prochaine. Mais ba soirée caritative pour na récolter ba fonds na nous penza to bandia monter. Mais egoya na ngo parce que c'est important pour les soutenir biso egoya. Voilà. Ok, d'accord. Neti action ya munene neti bosala ki kuna na orphelinat, les cris des enfants. Est-ce que vous avez un contact moko kuna, mutu moko membre moko kuna, azalaka sur place na kin ou bien sala mangi ndenge nini pona bosala action wana? Bon, déjà, en tout cas, tu as contact kuna ezali Maboko Bank na biso Nicole. Yé asala ngo déjà yé moko particulier en privé hein. En tout cas, ya betela biso lisolo mona pasi baza pa na quartier moko epesaka pasi baza na se esika pa be érosion esalamaka. Abi kuna penza bokoka kokanga mitema te. Biso eza pa ozomona ke baza na besoin aide mais au moins baza bien bango baza penza na pasi. Toilette à malunga te donc pasi vraiment. D'accord. Sikoyo eza ya pasteur moko ndate biso na contact na pasteur wana nde yango totindaka babiloko mpona bango. D'accord. Orphelinat wana, est-ce que bino à part wana bozali na idée ya kosunga ba misusu be kaka bo viser kaka wana oyo bobandaki et puis c'est le seul orphelinat oyo bino bo parrainer et puis na ndenge olobaki ke kosunga pe ba mama les femmes seules na côté bana na orphelinat. Est-ce que bon ça la orphelinat wana moko ou bien peut-être en avenir on ça la personne nous a malingi 2 ou 3 4 ndega rememela bino? Non, en tout cas, le quoi aux associations, il faut travailler dans l'orphelinat et belé. Pour l'instant, on a lobby par rapport au pays à ma coquille, on a plus na peine, il y a retourna. Bon, pour tout le monde a vraiment que baza peine na passi. Mais na lo bango à chaque ngabino to panzaka panzaka, moi auto pesi boy to pemi, après to pesi sous côté mususu ouais. To apena moko d'être to te ko pesa moi moko abotamaki maman na ye akufaki na naissance papa na kufi na nzela lufu après bakende ko abandonner na orphelinat moko mwana komni ezali Moïse voilà beba abandonnaki ye tomona ba dada mutamona video wana secrétaire na biso dada atalisa biso video nga bio no mono ya muke boya alors to soutenir toyeba kutu orphelinat ngo te ba video kande bapanzaka tomoni en tout cas moni faut travailler avec le cœur ce cœur est bêti pour sunga to hésiter à quitter to bien mbala moko en tout cas soit quelque chose soit contact na pasteur oyo otinde la bébé Moïse donc eza nango bongo do eza que toza to ba comment que toza plus ma marraine il y a cri des enfants mais to retravailler na ba orphelinat nyonso ya Congo na ya Angola donc si kaka to moni que passe ça plus to tia mutu
na un petit rien au D'accord. Tozana. D'accord, ok. Bonjour, ma sœur Lipasa Massamba, moi à Genève. Bien bonjour, bonne Pâques. Oh, Zola de la Cruz, Mokonzi ya Bazombo. Mbote na yo, Rolanda Biso. Ouais, Santos de Gira, Santos de Gira, le chef. Mbote no yangwana, Rolanda Biso. Voilà, bocha musapi, bocha ba totos. Bobosana te mpona video ela etalama mokili mobimba kotiabe mitema mpe ndenge bomoneli ok mama Hilda la belle angolaise la présidente de l'association femme forte de Suisse sikoyo ba objectif oyo bino bosalaka baaction bosalaka kuna na Afrique na Congo epuis na Angola epuis sur place na mboka oyo bovandaka vous avez une action ou une sociale? Non, na balte. Ok. Non, non. D'accord. Parce que que dernièrement, il paraît soki bosungaka mpe bandeko oyo bayebi langue ya allemand te mpona koede bango na makambo ya administratif wana botika bosala yango sur te wana eza baprojet oyo objectif na biso pardon mais nanu motu te aya vers biso mpona yango yoyebi mpe kaka po ntango ekomi mpasi bato bazoya sute donc c'est ça ezalaki plus ezaki bandeko bazouta afrique bazoye baza na difficulté tokosala yango ma en tout cas yango tolansaki ke toza capable ya kosala yango mais nanu baya vers biso te na kote wana yango wana sikoyo omoni bamutu oyo akoya vers yo bato bafandaka na mboka wana bena na Suisse awa ezali ke bato oyo baza na besoin ya intégration surtout côté langue est ce que bino 6 bolobaka allemand bino 6 boloba yango bon mpona koloba n'importe koloba mensonge te plutôt eza que eza na bato oyo bamaîtrise yango voilà ndeti dada vraiment asakalaka nango voilà odile ya mape amaîtrise yango bien ngai eza nango passable donc voilà donc c'est un peu donc toza na bato vraiment ki baza capable vraiment ya kosala yango baza mpenza donc ça veut dire que soki neti ndeko oyo aza na difficulté akoya vers bino mpona kosunga ye kooriente ye côté badémarche tout donc besoin na bino ouvert bah oui bien sûr sans problème moi akoya na français aye oyo akoya na allemand aza mpe na bato bakosunga ye d'accord tokoriente tomemi na babureau tosungi tobi non biso oza bafemme forte par exemple moto adéménage auti Genève ou bien moto auti France ou bien donc moto auti ata kaka na frontière moto auti Allemagne aye kofanda na bale azoluka bato baoriente ye bon surtout bana basi surtout bamama basunga ye donc bino bozala wana boza disponible kosunga ye mpona koede kosintegre toza disponible tobongisa batemps na biso mpona bango nde alobaki bafemme forte eza vraiment na baporte ebele donc c'est ça donc sur place awa toza na makambo tosalaka et puis na afrique toza na makambo tosalaka donc nyonso wana ça fait partie ya kibo biso voilà d'accord Rosa Senga salut ma sœur voilà alors sikoyo ndenge eza wana eske bino 6 boza wana bozali bino nyonso déjà marié bozali na bapapa bazali bino 6 bien moko aza nano célibataire oh Delphilo oui non biso nyonso bon Delphine olingo oyeba mingi ya usi biso tu toza mpenza bafemme ya bamesio na bango epuis biso nyonso toza bamare des enfants donc avant tobanda mpenza groupe mutu na mutu amisengela permission mutu na mutu amitunela pa papa bapesa bavale na bango na ndenge todemara likambo yango kua d'accord omoni soki natuni bongo ezali mpona koyeba par rapport
ya conduite par rapport ya ezaleli po moni toyokaka ebele na communauté na biso toyokaka ebele omona boye kuna baninga mabe bapesaka baconseil ya mabe surtout soki bozali baresponsable te ozomona donc mwa bambilinga na bagroupe te ya bamama ezalaka donc mwa mingi yango wana bongo soki bozali vraiment baresponsable quoi. Voilà, toza mpe baresponsable tobokola bana ndako topesa éducation toza mpe baresponsable. sikoyo bapapa bajouaka rôle nini na association ya femme forte? Bayedaka biso mingi na baévénement so tosali pique-nique na bal bayedaka biso mingi transport komema bacourse et puis omoni lokola nga naza présidente en tout cas mobali na nga azopesa charge yango mingi asutenaka biso nyonso en tout cas atikaka biso te na transport komema biso na baévénement toute koya soirée na Genève ya mama Betty gros bisous ya na biso accompagnaki biso donc voilà oye rôle a joué mingi mpenza yango wana kosoutenir nga nanu personnellement kopesa nga baide nga nakomisi na groupe et puis koaccompagne biso na basortie esala biso mpe ka mwa kilo ezalaka te ka basi baa bongo baodébrouye eye mpenza azala présent na biso quoi. D'accord. Mama Betty na Genève. Ya Genève, voilà. La soirée na ya le 23 mars ou te koleka. Donc tozala ki wana ouais. D'accord. Surtout hier vraiment ndengi betaka sete na makambo intégration donc yango wana donc atemela yango vraiment po eza eloko moko très important na mboka mondele awa katanke africain soki vraiment intégration tobwa te mobulu. Oui ye mpenza kote wana asakanisaka te aza yamo malamu asola bien voilà yango moni vraiment touta mosika tala kaka bal Genève eza mpenza extrémité na extrémité mais 2 fois déjà touta mpenza bal oyasala mpenza atterrissage kaka mpona soirée na ye parce que asola biso bien ayamba biso bien et puis voilà adopter biso lokola baleki na ye quoi yango kaka tolukaka na vie so mutu aolakisa gentillesse ozongiseli ya voilà c'est bien namoni dada azolanda biso azolanda donc dada mbote nde yango wana bonne Pâques maboko banque mon frère Jean-Charles Sarkozy azolanda en tout cas mbote ya mingi commandant namoni commandant mpe donc azali connecté kitoko sikoyo mama la présidente la belle angolaise olobi nabi Blanchard Sarkozy naza kutu mpe nakutami mpa na ye Blanchard Sarkozy mokonzi ya Genève wana nakutami mpe na chez ye toza mwa vacances à Pâques wana mpe beau frère propre quoi. Tokos sikoyo nde boza wana olobi parmi baprojet na bino ezali bozolinga sikoyo bosala sortie officielle ezala année ou bien année prochaine? Sortie officielle et aux l'année prochaine malembe toko communiquer bino date osala ndenge nini nayebi te soki okoki kodévelopper question na yo. Sortie officielle na bino bozali koprojecte koenvisage bosalela yango ndenge nini bokoinvite bozala na bageste bozala na bamusicien bosala demande de fonds ezala ndenge nini? Ok d'accord alors pour la sortie officielle na biso et ozala na 2020 en tout cas na lancé déjà appel bobongama bafemme forte bazalaki na coulisse baozwa ntan na bango malembe alors au bout de deuxième année tozobima mpenza donc bokoya mpenza bofete na bafemme forte na bale botiki mpe bakanto na bino boye mpenza ti bale osala biso un grand plaisir vraiment on a lancé déjà appel malembe bozwa mois na date donc année prochaine 2020 bafemme forte bazosala sortie officielle na bango alors kolancer bappel mpona bafond tokosala yango na moment oyo eza vraiment
oyo kosenga opportun mpona tosala yango. Mais biso moko déjà tozobongama déjà malembe deja tozobongama bambongo déjà koépargne mpona kosala événement wana. Eza ke tobengisa tout le monde, bassociation nyonso ya Suisse ekozala invité, bassociation mingi mpe ya libanda oyo eza ke toyebi bakozala invité. Et après, toute personne ya Suisse, partout, lancer vraiment l'appel, l'invitation ekozala un peu partout pour vraiment batubaya kosepela biso elongo. Et puis bien sûr tobengisa ba musiciens, ça moi kilo hein, pour changer un peu. DJ Rosala bino tout bozala, DJ Rosala ba chroniqueur ba Rosala, en tout cas tout ça là tout tobengisa ba musiciens pour ba ça là quand même peu moins spectacle en dehors il y a DJ. Donc c'est vraiment heureusement programme pour, j'espère que bah bon c'est la quoi. Voilà. Tolamba biloko malembe démarche pour mo bandité. To bandi programme ba démarche lokola toujours la l'année prochaine, tolingo tozala 1 an ya préparation. Donc to boucler déjà programme, donc une fois sur to kangi salle, donc on a déjà carré. Donc j'ai idée déjà si to kangi ba programme tout ya mbongo mambu tout to kangi to poni déjà DJ nani, cameraman nani nyo place to ici. Donc ils ont photo mitia sko d'accord pour ba musicien ni baoya. Après tout jusqu'au salle où ils vont convenir par rapport il y a nombre d'invités et par rapport il y a jour en gros ceux qui vous êtes disponible. Donc c'est ça. Mais sans quoi idée, ils ont déjà l'idée que photo sur un non, idée est déjà bouclée. Donc ils ont que pourquoi tous en attendant la biso photo soit salle au plus tard dans le mois de mai on a tous en pensant 1 an de préparation. D'accord. Donc bah simple on a retour la bino pe Bandoulé c'était à France ou pardon à Suisse. limbisanga nayokaki question te nazalaki bezoka nalobake na otuna bino mpe bachroniqueur boyede biso quand est-ce qu'après près tokoki déjà kolancer baflyer quand tokotuna bino kwa mpona toyeba ezala trop to te ezala mpe trop tard te tokotuna bino boyede biso vraiment mpona na moment mpenza ya malamu tokotuna bino a tosala déjà tolancer déjà bamusicien mpona ozoma na question tokobengisa bamusicien ya libanda ya Suisse awa na bal towana musicien na biso parfait roi zamao ye akozanga mpe te atiata nzembo moko moni fo kofulaka moto aza na bino et puis voilà na bamosusu ku tomona ya Suisse awa nayebi ke baza mpe bami ya parfait bakozanga te kosala ata mwa nzembo moko mais tozokoenvisager plus bamusicien ya Paris. D'accord, ok. C'est bien, c'est bien. Est-ce que après la moani Rosala? Bon, tozotala entre septembre 2020. En septembre. Ouais, total entre septembre il y a 2020. Voilà. D'accord, c'est bien. Il y a préparation. C'est bien. Et là, on a dit ça, on a dit ça qui, bon, dans la biso, bah, média, donc, tout le monde a rébellé. Et là, on a dit ça, bino, pour la date, il faut vraiment pour ça la sur la bino parce que la date est commis mbilinga mikolo na Suisse. Autre date, moi, boye, dans ce bana lycée, ne peut pas dans la même date. Bana ya Tessin, la même date. Bana Genève, même date. Ah, donc, il faut faire très attention côté date. Donc, il faut retarder vraiment bon ça parce que pour les arrêter que na journée moko 4 soirées. Merci vraiment pour le conseil. Toko omoni Mama Betty a sala système mo boye, a sala groupe mo ya WhatsApp ya bakonzi ya association. Donc eza union ya bakonzi. Sikoyo na groupe wana soko za na projet, il faut déjà okoma. Comme ça ba misusu ba sala eloko na date wana te. Moni tozana besoin batu na Suisse mais ba association ezosunga na mingi. Moni fete ko za na Lucerne. Eza na problème te na date ango.
mais ceux qui entre biso association to yeben je que non ba femme forte ba osala et là au moins en septembre donc bango nyos ba bouger té et donc après na bango déjà et ça déjà un grand bien mais ceux qui par contre que biso to sali ba femme branchée ba sali a wande so epesa moi pas parce que ba départager comment au biso ba association à Suisse vraiment tout ça là très très bien ceux qui moko asali loko biso tout ozoya ce qui est tombé na 2 dates. Ah, on a besoin qu'il y ait branché. Ah, on a besoin qu'il y ait femme forte. Côté à ce que ça passe. Mais ce qui fait que nous sommes pesants à Zurich, ils ont vraiment problème pour Talakak. Tout ça en déni. Mais au moins, l'association, tu as déjà qu'il y a un candidat Oyo, dont on bouge. Donc, on a déjà, ils ont déjà pour malam. Ok, d'accord. Alors, c'est quoi, parce que au moni ndengi ba groupe ya ba mama boza ebele na Suisse awa. Donc, nazo sentir on dirait donc bino nyonso boyoka na bino bien connexion malamu ezali. Mais ah ouais, oh Suisse, oh Suisse, oh Suisse, Suisse vraiment, tokos, oh Suisse, donc aux gens peuvent ba yaya na biso, ba leki na biso, ba maman na biso, ba tanti na biso, tokos, ba femme branchée ba ça le 6 roya tokos, maman na biso pe fitjens, a ota elo mo le 11 roya. Donc la Suisse penza c'est vraiment rien à dire. Suisse est bien. D'accord. Suisse un mboka polémique te, Suisse un mboka rando te, Suisse penza et corrigea tout c'est bien. Bon moko toza nango vraiment, toza nango. Loso moko asali eloko biso tout tozala. Oya yete za peut-être ba misala, ba inconvénient mais sans quoi biso tout tolata. Ndeti toza pas invité na anniversaire ya Sandra alors. Voilà, le 18 mai, en tout cas ba femme forte nyonso ba ozala. Sandra Love azali moko ya ba femme tendance apesaki ba femme forte invitation dont ozala donc biso l'association c'est une grande famille moni ebanda qui va gango ndeti blague hein? Mais ekoma penza une grande famille ekoma penza une grande famille donc tozosangana biso nyonso tozoyebana esala bien eloko boye ezalaka te na Suisse esala vraiment très bien ouais. D'accord. Siko, est-ce que d'après yo, nous en tant que présidente, est-ce que eloko nini sala ke na Suisse awa boyo kanaka bien ou bien oliko yebisa biso te que parmi ba groupe wana nyonso obombi vérité que na quelques groupes au petana. Hey. Ah oui. Na perdé connexion. Ozo kanga? Oui. Yo nabi nabi caméra za rande ngambo kala te faut na tsedera à place nanga pour quel mutu passe charge. Charge eleki dada omoni charge mo président dada taba question nyonso ngai ngai non omoni eza ndeni eza que toyebani na bakombo ya bagroupe moni toyebani na bafoto bavisage tokutanaka tobika point wana bafemme batali bafandi wana point wana donc ndeti biso personnellement bafemme forte towana problème moko te sikoyo en tout cas koyoka pe nayokaka te ke tel na tel non po tokenda esika tomonana biso nyonso toza wana na ndenge vraiment nakosi te sans vraiment que ona bomba tokita ote donc nalobaka soirée ote koleka ya pas longtemps omona ke non bafemme actuelle baza wana batendance baza wana babomokos baza wana voilà donc voilà donc on peut pas dire autre chose quoi poto au moins on a déjà na babisika wala l'axe déjà que kimi ezali sikoyo yo oyeba ndenge nini ke na kati ya bafemme forte telle personne na mutu moko ya bafemme bomoko baoyokana te oyeba ngo te parce que oyebi soki femme forte asali eloko bomoko baoya sikoyo soki bomoko bayeba ngo nyonso te elakisi te ke yo mosusu wana bayokanaka te non eza ke ndeti biso na feti ya mama Betty
toyaki au grand complet te parce que misusu asalaki mosusu fallait moto garder bana azala été. Ce qui fait que toyaki 3 personnes omoni donc c'est ça donc elakisi te ke baoyo bayaki te baya problème mabeti non donc eza ke oyo aye te eza empêchement mais ntango déjà 2-3 baye groupe wana eye c'est ça soki mpe soya biso nyonso encore mieux donc voilà yo sikoyo moto ozali moto ya média yo oza mieux placé sikoyo ya kosondaka koyebaka qu'est-ce qui ne va pas neti ngai en tant que présidente non nayebi eloko moko te na Suisse quoi voilà d'accord félicitations est-ce que parmi basoirée oyo bokendaka est-ce que somona mpe atansu bino te les femmes fortes te est-ce que somona mpe kende na système kaka ya visolongo de loin moi groupe moko boye me babebisa soirée ya moninga somona déjà eloko moko ali acte ya bongo non nana mona te ok non félicitations nana mona te nana mona te nanu mpe nayoka te tokendaka kuna avec cœur tokendaka mpe na esengo tofutaka eza teke babengisi bino gratuit non sala babengisi bino tofuti baentrée après tofuti consommation donc eza eya motema donc tokendaka mpe toke kosoutenir baninga sikoyo tobebisa nso ndeni tobebisa te mpo eza eloko na biso association ya biso bassociation tout eza eya biloko na biso loba moto akobebisa eza tierce personne mais moto association akobebisa te po ayebi ke oyo eza makambo na biso te une famille les associations suisses c'est une famille donc c'est ça très bien félicitations en tout cas félicitations est-ce que eloko nini okokoloba na bandeko ya basi oyo tomona na bamboka mosusu bakoma koutilize bareseau sociaux mpona koswana koloba na n'importe quoi bacomportement ya bongo vraiment yoki en tant que présidente est-ce que moni okoloba na baacte ya bongo na bacomportement ndenge wana bon en tout cas na kosenga bandeko na nga basi vraiment na mikitisi envers bino mpona kosenga bino vraiment bolimbisi bokolobake ye nani apesa biso conseil non naza ndeko na bino ya mwasi oyo peut-être nga namonaka que je peux pas le faire yango mpe nakoyebisa bino bandeko bosala te oyo mpe nga nasalaka ya mabe bino mpe boyebisa nga kosala te omoni réseaux sociaux toza nango biso nyonso mais il faut oyeba eloko nini osala osali live na oyo ya fete osali live na oyo yambi bato na ndako osali live no peut-être ovai no kaka obina sala na nga live comme ça bami na nga bamona nga tosolola eza problème te mais ya kofingana eza mabe ya barando eza mabe nga nayebisaka toujours bafemme forte nga bi toza bamama il faut tobatela kibomama wana donc tosalaka n'importe quoi te natelemela mouvement tosalaka n'importe quoi te parce que ata osali yango na privé en dehors ya femme forte mais lokola oza membre ekolata yo donc yango wana baoyo nyonso peut-être bazoutilize baréseaux sociaux mpona kosala eloko ezonuire baninga non c'est pas mpona yango oza na problème na mutu luka mutu bosolola na caméra te na réseaux sociaux te donc message kana kopesa yango wana donc voilà d'accord merci sikoyo bongo soki neti un jour na mboka ya Suisse awa bomoni ke ndeko moko ya mwasi akomi kodekone na baréseaux sociaux bokosala mwa réunion ya toutes les présidentes na mama Betty mpona mboka ndeko te okotiki kaka asala kaka makambo azosala en tout cas posenga question moko ya malamu ngai eloko nayebisa mama Gode ya bomoko nabi mama Gode il faut tosalaka une fois na année tosalaka réunion kaka ya baprésidente moko na moko akomema message na groupe na ye mpona kosunga déroulement moni ekozala par exemple ngai nake na soirée moko nasali n'importe quoi nakofingisa bassociation tout ya Suisse donc il faut mpenza tokóma mpenza na babenga yango nini
to comme on a un système moko boye en dehors il y a ba groupe la biso to pe na système au comité voilà lo ba no moi ba ne ko échapper na moi faut to comme on a comité a wuti penza soki wapi azui telle personne ba ye penza ba kinga maman Naomi de la belle angolaise au salaki boye en tout cas peut-être sécurité en tant que maman en tant que kid boyete on tinga so na bi na sai likam sko na oteyanga parce que loko to na ngona mtena na bi en dehors ya ba groupe na biso pour tout ça sous comité na fois il faut na présidente comité na fois na vice faut pena mambo pe tout déjà ce bureau moko à part oyo bando kolandela sikoyo bato toko enquête groupe bokende bosalaki boye groupe bozongisa ye boye ezongisa biso na nzela mais nan tokomi nango te mekoya ekoya mama goda asepelaka nango makasi napesaka mpe ide na bia tosalaka mpe jour de la femme olie tosalaka mutu na mutu asali soirée tosangana na biso tout toluki sale moko monene toorganize ka eloko moko suisse to na biso mokie toorganize ka eloko moko ou bien tosali boye tozwi ta 4 groupe babimisi mbongo na bango bainvite sikoyo basosio mosusu après mbongo oyo bango bakozwa bapartage peut-être mosusu ta 4 ou bien 3 mama beti nango te koyebisa yebisinga leki na nga naza fatigue natakinaki nga mabeti ozaka likolo leki no mpenza bauti bale ozaka likolo abi yabenga biso beton ya Basel abi leki na nga nazaleka nga moko ngabi alors prochainement luka association mosusu bosangana comme ça bosala eloko bomise mbongo na bino équitablement otie exemple mo banal 1000 bosali masolo après bokaboli oyo borécolté quoi ayesenga bien en tout cas eza une bonne idée maintenant ninga bino oponi opropose oyo akondima bosali parce que yo moko eza facile te donc baide nyonso wana avec le temps bomona mpe mambo ya sikero ya na Suisse donc toza wana mpona kopesana baide oyo baza na barelation na baninga kopesa ete mbala nsima tosala boye malembe tie kokokisama. C'est bien, bonne idée en tout cas, bonne idée. Voilà. Ok, maman, bon, tu comment que gentiment na émission na biso, to que moi gentiment na souka. Là na mutu na mona tuna yo dernièrement na mona ki après ba enquête auto salaki na responsable ya discipline, salaki Raflo, c'est ça hein? Maman Raflo hein? Oui. Voilà. Aza toujours responsable de discipline. Aza toujours responsable de la discipline. Na responsable de l'événement. Ok, d'accord, c'est bien. Alors, pour la ressource na responga yo na chaque membre on a cité combo na ye. Oui. On a un mot à dire, on s'adresser na ye moi liloba, ok? En tout cas. C'est bon? Oui, c'est bon. Ou bien au sein joker? Non, vas-y. Il n'y a pas de souci. Okay. Yo bandana vice-présidente, Maman Odile Aurélie Eyama. Alors, Odile Eyama. Donc, nalobano nini ma chérie. Donc, déjà, cause la pembe na yo, eza elo mwa malamu. Oza fimo bien, compréhensive, gentille. Et puis, très intelligente, sagesse na yo, ils ont ça là vraiment un grand bien, la groupe. Reste comme tu es, hein, voilà. Donc, c'est un peu ça. Ma gros bisous na yo, Odile Yama, to na kalamine te na bal. Donc, voilà. D'accord, merci. Maman Nicole Toussevo. Maboko Bank, ye na oyebisa ye moko ayebi de longue date vraiment. Ye na poussette na bébé nga pe poussette na bébé touti musika donc totika la bondeko to continuer na bondeko voilà yo pe pareil reste comme tu es muta changer ote uza fi moko so naza na olongola nga stress o osekisa tellement na yeba kuti mambango loba so euta wapi
donc so naza na yo nabinga bien tuka Nicole Penze yo uta wapi donc bakouta wapi wana tuna bongo tikaka na kouta wapi wana donc voilà continuer ko gérer caisse na biso bien en tout cas ba gros bisous na onzamba pambola yo oza pembe na otokos donc voilà parce que oyebi savoir vivre oyebi ko ça la part des choses ya makam donc c'est ça. Merci, merci. Dada, secrétaire. Voilà penza alobaka la petite sœur de Sayaya chérie Aebi. Donc Dada Beli a coaché très bien à maman présidente. Banda kala nando benga yo mwana mayele po okomponaka jeu. Voilà nabi boza ba fille ebele na bal mais ye nando bengi mwana mayele akompona jeu alinga ozala mingi na mikolo pona ye pas progresser. Donc Dada Beli naloba no minga bidada mutu azoloba no kalingaka yo sepela po so mutu alingaka ota oloba no bongo te donc ye aza ye nazwaka eleki nga tellement nazala na nga la dernière mpa na biso donc so namoni mutu aza jeune par rapport a nga nasepelaka donc nazokamba mo leki Dada oyebi ye pa kompona nga mpe na komponaka ye ayebi tante Noémie a un caractère, mais c'est quelqu'un de bien. Alobango. Ngape, nalobano, ngabidada, peut-être batmusu balobano, dada boy, mais ngamuna ebi, ngabite, ngaso na approché mutu. Nalingaro na tina Dada Beli. Donc voilà, secrétaire, et maman présidente naye, komaka, ndemo komaka. Tindaka ba message, lukaka, kaka ba association, lukaka, non lukaka. Travailler bien, bah gros bisous now. Merci. Moi, na Zurich, Raflo, Love. Raflo. Donc, Raflo, depuis Zurich, il a copine nangai à part. Dès la kaka na sali quelque chose, na bi ma copine. Ba façon na yo opoza ka na biso. Na mona opoza makasi na ba organisation. Olingi pe mambouer moko bima donc moni ba association so oza pe na ndenga mabete so oza pe fille moko trop coincé et simba te kozala penza moins large ozala quelqu'un qui aime la vie na ndenga mabete donc na bia Raflo ba façon na yo et ça la biso bien yaka Raflo ozwaki moi temps mais c'est normal parce que oyebaki baninga te mais ntango ye obi c'est bon. Et donc, merci Nandingo Nzima pour faire partie de la famille FF. Et si Kozali, gros bisous na yo. Et là, moka na oloba na yo Raflo. Okomi absente, moi mingi na ba téléphone. Alors, so landi message oyo. Tomi tungisa mabiso sur ba femme forte o luka yo. Et yamba na pasi Raflo. Yamba phone. Pour m'embosoliser moi mingi tozi bande toza en tout cas ça fait un moment au bois qui s'y phone alors biso tout ba FF to luko donc voilà pour la Raflo ba gros bisous na Raflo. Merci. Fallon. Oh yoza na Fallon mona tsuka na biso malheureusement za la suna biso te Fallon za la suna biso te. Ah d'accord. Oui, ba gros bisous na ye za la suna biso te. Voilà. Niclette. Nicle d'or, donc à Paris, na minute yo, à une vacances y a Pâques, Nicle d'or, bah gros bisous, toi eba no pe Calais, Niclette, hey, yo bongo nanga, toi eba ne Kala na Fribourg, et donc des ala kaka, toi eba na ye, à côté au kutani sous na balle, Niclette, azara na bisoté, mais après, bande ka bonde blague, ah bien, on a pu na rokota na nga, na tumbola ekutu nga Niclette. Yo koka ba femme forte bazala na bango ba logique na bango moko boye ba façon na bango moko boye kaka ya kibazeli na bango kaka
yo okoka biso na okota Niclette. Si oya okota, en tout cas merci et que vraiment très bien. Vous a filmé bien, vous a gentil, vous a poli. Oza penza donc oza penza wana quoi ya en même temps donatrice na biso mutu so asala eloko malamu fo oloba dernièrement tomaki fai tolata ba écharpe tomitungisamaki fotosomba boye na boye eke tobio naoyela bino naosomba ngam naosomba yango ngaso mutu asala eloko malamu nalobaka na ganga lokola mutu aliboma Niclette mpenza ya na bafulard ya kitoko c'est bon comme ça tozongisa bambongo Niclette habité epwani ozongisa mbongo te eza cadeau ya groupe donc nayebi ke okoapporte susu beaucoup na groupe na biso donc ndenge oso okoti zala kaka zala ndenge ozali nayebi ke okozwa ya malamu ya mabe kozwa te nayebi ke okoapporte mpe ebele nalobaka no toujours nga Niclette kosala te ke parce que auti okota ya pas longtemps kosala te ke nga na koti na nga sika non omoni eloko ya mabe même na nga mama présidente même na qui que ce soit ata na déroulement fo lobaka parce que nde wana tokoavance omoni ke nga nakanisi tono tosala boye mais naomona bosala na bino boye lobaka kotiaka te ke non omoni nga aza na moto ya sika non esi okoti okomi déjà moto akala donc bagros bisu nango esika ozali Niclette naozela o na réunion na mois de mai awa naozela o donc voilà. C'est bien. Merci, merci. En tout cas, félicitations. Nengi bozali ko gérer bolingo. Ozomona, ko cultiver bolingo. Vraiment, très bien, très bien. Voilà. Pona ko suki sa. Soza na mo oyo lobi te, olobi yango aposele ba dédicace yo. Oui, mon ya suka. En tout cas, merci d'abord, merci vraiment, Papa Simo. Zamba pambola yo, apambola vraiment idée na yo ya Lingala Mania. Merci vraiment Nathan au Pessingai pour s'exprimer. En tout cas, émission na yo ekende penza likolo lobi bal lobe la mo penza ya mingi. Merci Père Nathan Pessingai. Ba salutation na yo na libota na mo mbesi ko kutami. Nzamba pambola ope na yebi keza ya suka te mbala sima tosala ngo na groupe mobimba mbala sima penza ozo penza attaque penza be bango nyonso be batemi pe pembeni esala bien donc voilà c'est ça et puis bopesa biso chance ba femme forte ba jugement ezali ba o bayebi biso babengi biso bapesi biso conseil soki défaut ezali tondimaka yango nga personnellement na ndimaka yango baninga oyo bandimaka oyo tozosala ya mabe bayebisaka biso mingi bafemme forte bodeplasaka tozaka vraiment na besoin ya koya baévénement nyonso aussi il faut parce que bazobengisa biso mais bala eza mwa mosika na balausanne na bagenève mais tokosala vraiment effort ata soki tobandokoka biso nyonso te mais ata deux soki nga nakoki te na odelegaka bo porter biso penza jugement mabe te ke toyaka po toboyi non nga personnellement nazalaka bongo te nga nazalaka bongo te moto akoki kosevante te fo bato balobela ye nazalaka bongo te so moto apesi nga invitation nalingaka koconsidere yango mais ezalaka vraiment batemps mingi omona bavacance mosusu etombaki na bafete ya noël yango wana mais toyokaki baeko baninga na biso basoto mpe balobaki bafemme forte osali boye bomonanaki te bozongisi boye bomonanaki te ezalaki komona ndenge mabe te le fait ke toza mpe mingi te omonaka trois baza te mosusu akosala ote mpe moto akomema o mpe mona mpe aza te donc c'est un peu ça mais tokosala effort bopesa biso chance na baoyo bayebi biso te en dehors ya bassociation bafrère na biso basœur na biso bamaman bapapa bopesa biso chance oyo amoni ke aza na eloko ya koconseille biso même spirituellement bacontact na biso ezali na bafacebook okoma tomoni bafemme forte bozosala boye eza bien te bosala boye tokoaccepte yango donc toza wana déjà
ici déjà tout est de côté moutou, donc tout ça voilà. Donc les femmes fortes existent bel et bien, siège à la balle. Donc il y a un quand on a bas, doit accepter biso qu'on est là, on existe. Donc voilà. Dédicace. Alors, dédicace, en tout cas. Tout d'abord, on appelle ici gros bisous nangai, na ba femme forte mobimba, ba gros bisous na bino, Nicole Toussevo, Maboko Bank, Dada Belly, Dada Skin, Yonde Makam, ba gros bisous na Odile Yama, fille à classe, ba gros bisous na Flora Raflo, Cléopâtre na Katia Zurich, ye mwasa libala tote kobalisa kala mingi te donc ba gros bisous na bana Nicle d'or donc ba gros bisous yo nde mannequins sikozali ba gros bisous na yo. Alors un gros bisou à mon cher époux, l'homme selon mon cœur à moi, commandant Lola, donc papa Banin, donc ba gros bisous, mes respects. Donc voilà, nous avons un soutien aux autres, soutenir Pixo. Nous avons sa permission pour ça, on a rappelé, non, ça moi, Cocoso. Donc voilà, un gros bisou nayo. Blanchard Sarkozy, voilà, Penza beau-frère, Yé Penza, so moni commandant Monica Blanchard Sarkozy, mon konza Jenna. Donc, na madame Naye Blondine, bah, gros bisous na bino, merci Nande Boyambi biso pa na bino, tout ça très bien. Bah, dédicace nange belé na famille nanga mobimba, famille Diasunda, donc Nzamba Pambola bino, leki na bino yeyo, monansuka na bino yeyo, bah, gros bisous na bino, na ba Diasunda nyonso, Ambrose Tete Diasunda leader à Liège, yonde makambu. Yenga simbi drapeau libota Diasunda. Diriger bangoka na Liège. Konza bangoka na Liège yaya. Leki na oyeyo. La belle angolaise yeyo kaka. Donc voilà, ba gros bisous, la belle famille na ngai, ba belle sœur na ngai, Lili Mayamba. Ba gros bisous na Pélagie Mafuta, ba gros bisous na la grande Konzalibo Tayamado Mafuta. Donc ba gros bisous na bino, ba gros bisous na grande sœur nanga propre Nzuzi Maria Motema ya Edosha na kata Fribourg. Ba gros bisous na yo yaya, leki na oyeyo, mama kutu mo malamu pona bana. Baya so bazala abwe bien, ya mo malama comprendre leki na yo. Leki ne muta makambo ebele, muta ba fité c'est belé. Mais à comprendre ngai yaya, ba gros bisous mela. Continuer ko supporter ka ba caprice leki na yo, boende zalaka. Ba famille mingi na poto mo ba mbilinga meyo, tokos. Umela bongo, ba gros bisous en tout cas na baninga na nga nyonso, esika bakutami na bosanité. Hilda Gina wa Gina na kati ya Allemagne. Na ndenga mabeta bukola bilamba. Ye penza na ndenga mabete bukola ne bilamba kwa. Ba yebie Hilda wa Gina na kati ya Allemagne. Ba gros bisous na o yangwana. Donc voilà, ba gros bisous na ba onyoso ba yebinga, ba ona bosani, bolimbisa. Hélène Kibuku. Voilà, la Katia Basel. Ma gros bisous na yo. Donc, voilà. Nzamba Pambola, ba onyo so balandi émission. Na sepeli vraiment ya mingi ya osolola na Papa Simon. Donc, c'est un peu ça. Ok, merci beaucoup. Ok, comme ça, bon, bisope te remercier, baboni na biso nyonso, baboni na biso nyonso, principalement ba West Africain, ba ndeko na biso, ba o ba yokaka lingala, bo ba lela pe lingala moyen te, ba na Côte d'Ivoire, ba na Togo, ba na ya Gabon, mbote na bino yango yo. To bosani te base ya lingala, manesa la ke lingala mania ekende liboso, base vraiment o esili makambo. Honorable Donna na kata Bill City.
Saltation ya mwana, Monsieur Guy Kanga, saltation ya mwana, Mama Lili Mayamba, voilà mbote na yo, Ma Pélagie, mbote na yo, DJ Daddy Forme, Fimbu na Fimbu, toujours, Ago Prod, Prod Limera Nzambe, mbote na ya mwana, mon frère Peter Image, voilà, mbote na ya mwana mon frère, on est ensemble, Putumani Kalusha, mbote na ya mwana, en tout cas, bosani te. Mama Jili Ngonga. Mama Jili Ngonga, Ozawana, Kobosani Yote. Joana Angolana. Mama Joana Angolana, la Genevoise. Mbote Yangwana. Mama Jili Ndonga. Voilà. Espérance Samu Kiese. Mbote Yangwana, Mama, Tobosani Yote. Aimé Dozola de Muito Tempo. Ah, mon grand frère. Le sac, on Yangwana, Mbote Amingi. Voilà. Les femmes actuelles, mbote yangwana pour naïdike, bosawana toujours. Voilà. Kalusha Putumani, en tout cas, on est ensemble. Je remercie tout le monde. Comme ça, bah, oyo, to cité la prochaine émission, tu resangate ko dédicacer bino pomoni. Vous êtes tellement ébélé. Bino en tout cas, ça va sous la biso. Joyeux Pâques. Bonne fête de Pâques. Bon dimanche. Oui. Nabosani mutu moko to kopesa nga droit donc ba dédicace na nga na DJ Love de Paris, moi appelle beau-frère na ngai, donc ba gros bisous DJ Love de Paris, donc ye penza pe makambo na moi si na ye Angelica, donc ba bon dimanche na bino, ba gros bisous na ba association nyonso ya Suisse bino nyonso toza tellement ebele na boko tanga bakombo mususu na tika bakombo mususu donc ba gros bisous na ba association nyonso ya Suisse okende liboso to bunda bunda nzamba osunga donc voilà. D'accord, merci beaucoup maman, en tout cas bon dimanche. Oui, ok, merci, bon dimanche à toi aussi papa Simon. À bientôt. À bientôt, à très bientôt, au revoir, ciao. Au revoir, merci, ciao. Oui, merci.